Espérant contre toute espérance, accompagné de son avocat conseil, Mimi Chibola vient de déposer sa plainte à charge de l'évêque Mukuna pour viol, rétention illicite des documents et menace de mort, ce que dénonce son avocat. Elle vient de déposer sa plainte. Je suis venu l'assister comme la profession me le donne droit et me l'exige. Elle a déposé sa plainte en bonne et due forme. Nous attendons maintenant que l'autorité compétente saisie enclenche la machine pour que nous répondions, qu'elle confirme sa plainte et le reste, ce sera l'appréciation ou le travail qui sera fait par le ministère public. Mais nous, jusque-là, on n'a déposé que la plainte. C'est qu'il y a un droit fondamental qui doit être protégé parce que c'est un droit prévu par la Constitution, ça nous profite. Lorsqu'on se sent lésé, on ne doit pas se faire justice. On doit saisir l'autorité habilitée pour devoir nous rétablir dans nos droits. C'est ainsi que Mimi Chibola aujourd'hui à mes côtés, que vous voyez, c'est une femme qui souffre de traumatisme. Elle a été victime de faits infractionnels. On a abusé d'elle, on a profité de sa faiblesse. C'est une veuve de son état. Elle a estimé utile se remettre dans les bras de la justice. Victime des faits infractionnels, Mimi Chibola s'en remet à la justice congolaise pour réparation. Justice epesa oyo azana raison na ye. Ngai na ye koluka pona intérêt ya bien na ngai o mobali na nga tikaki. Nazana posa justice ezo epesa ngai etianga na nzela na ngai epesa ngai ba droit na ngai en tant que femme. Nazana ba preuve ya bato ebele oyo to solola ki pona kosilisa makambo na famille mais mukuna linga kite. Mukuna m'a menacé, Mukuna lobina salele ba vidéo nazana ba vidéo na été. Mukuna abotolinga téléphone na miso bato na kokotanga comme la bangote mais na kotanga na et pas magistrat. Mukuna après quelques jours Mukuna lancé biloko wana. Mukuna publié ngai déjà ngai vi na ngai za salut partout. Tout le monde o bayebi makambute bazoloba. Et fiwana za comme ça na fingami partout. Na lingina la kisa mokilike, na la kisake ngai na kenda ke pam kuna po sombela nganda kute asili sa passe na ngai te na kenda koluka droit na ngai. Pour rappel, en début de semaine, une sextape a fait le tour de la toile, créant des polémiques, jusqu'à ce que certains des adeptes d'évêque Mukuna ont cru à un montage. Peut-être avec la nouvelle plainte sous examen, leur avis changera. J'espère avant que tu n'as l'oba. Muto nyonso ayebi ngai amoni elongi ya kancha epa na ngai nde mwana ya kancha ya mwasi ya liboso naza na pasi ya makasi kotala musalo papa na nga sala na vie lelo oyo akomi humilié sur base ya mwasi moko quelconque soit disant que moi si ya papa la biso na basai na nzambe na ebite na ndenge ya église soki musai na nzamba kokoza na basi mibale ngai naza mwana ya kancha wa milomo mwasi na ye kombo na ye so na kumanda Marlène mwana na ye ya liboso milongo Kancha Séphorien Ngai Kapinga Kancha Julienne moi Vidi Kancha David Kapena Kancha Benjamin Muzinga Kancha Virka Oh la mama Muswamba Kancha Bernadette Kataku Kancha Grâce Kancha wa Kancha Joanna soit disant papa na biso abotaki na mwana na biso azama kila ya papa na ngai na koki jamais koboya et jamais ko négliger mais soki likambo ezali photo solola na ndenge ya famille en tant que ngai naza ene ndenge nazalaka na ba o mususu ndenge pe na kozala na ye papa na biso akufi atikeli biso lopango moko oyo azokufa na monoko na azolela bana na nga na atikeli bino oyo biju na bino yango oyo fo bobatela
atikeli biso lopango moko eya buto ya moi lopango wana nde eza mpona biso me lelo oyo na bino bamama oyo bozwa non place na mama na ngai oyo anyokwami vide ya mobimba na mobali lelo jeune fille moko abima alobaki no lopango wana eza ya ye mpona baintere ya ye na mwana ya ye ata bino moko okotangana likambo ya biso bamama toloba mokili bozala tala place na biso soki ata tokoperde eza problème te eza vie me nzambe akota likambo ya biso nzambe akota likambo ya biso mpona nini tina niveau oyo ya humiliation ya boye bandeko na ngai bokomprendre ngai pasi papa oyo ya ngai lelo oyo ekomi nzembo na monoko ya bato nyonso soni soki aza mwana na biso antuka leta bosunga biso parce que na mutema oyo ya mama oyo tina niveau ya koemilie oyo azopretendre soi-disant azalaki mobali na ye c'est que il faut toyeba soki ya solo vraiment mwana wana aza mwana na biso soki aza mwana na biso tokosala nyonso mais na comportement ya nani ya mama soi-disant maman c'est que nakoki kondima jamais muleki na ngai abokama na maboka mama wana bakonza mboka bosunga biso naza makila kancha ndenge mwana naza makila kancha poto yeba c'est qu'il faut tokende na Aden tokokende soki aza mwana biso nga na préféré biso moko tobokola mwana oya biso o soki bambongo ya ye problème te nini te papa na biso abala te abala mama ya biso bakenda na commune makambo nyonso mukanda soi-disant azalaki mobali na ye na ndenge oyo mwasi azoze ti kosala mamba boseki aza na capacité peut-être ya koyebisa papa na biso changer mikanda na ere oyo obali ngai mais mpona neti na niveau papa na biso ti akufi mpo ani achange mikanda te andinga tika na kombo ya mwasi oyo alobiki abalaka ye te azalaki soi-disant mama ya bana ni kaka azwa ti na niveau atya kombo ya soi-disant mama bana na kati ya buka ya lopango certificat d'enregistrement na biso yango certificat d'enregistrement na biso yango lopango na biso yango oyo bakombo oyo eza na kati eza Milongo Kapinga Mwavit Kapena Mujinga Lusamba Katako Kancha na mama na biso so na Kumanda Marlène na papa na biso komboniza na kati pe lupa moze ya papa na biso ye moko te atiaki biso nyonso toza ba copropriétaire tozaki ba copropriétaire ata soki azalaki amvi papa biso akoka koteka lupango te biso nyonso tozalaki ba copropriétaire na mkanda oyo nani oyo alibaya ya mama ya biso ya mkono abali mama ya biso na bandundu Davi ya paz nyonso ya ngoyo légitime na éviter combo légitime ceux qui est commis nango peut-être esika basakala na baso ba légitime femme légitime et soko koma tina niveau yo sala marambo ezo sala en tout mais tokende tina nyonso na éviter na loba nini l'état. Est-ce que lopango bakoki owelela ngo na réseaux sociaux ata bino moko
tolikamba mwana fo tokende na réseaux sociaux. Est-ce que pour la nini ce que ça toni photo solo là et ces réseaux sociaux n'a pas humiliation ya boye. Ah, ce qui justice c'est ata justice ce que ça justice botala non likambo yo tokonyo kwa matiwa botala non likambo yo. État de droit oh toyoki que état de droit ezali esungata babiso oyo état de droit ata biso te botala ta veuve nayebi te na baningo ya ngai boya peut-être asana matanga bato oyo bayebi ngai est-ce que atala matanga boyokaka te papa na biso azalaka na mwasi bino bato boyebi famille na biso soki ezalaki kazalaki mwasi na ye légitime bangaki babimisa eke no légitime yeyo si banga balela matanga api na ndako oyo ya ye bokende botuna adresse papa na nge ezalaki wapi place oyo balela ye mama na ngai ezalaki wapi mobali soki azobela yo oza légitime siko ozala na mobali ntina suka ezalaki mwasi kaka ya bisengo alela suka nde ekomi na nsima nango nde aye kozonga po asala boye ata bino moko bokota likambo na biso nakoki kozwi oyo ngai mwana mwasi akomisinga ntina niveau ekendo naleka ntina loba nzambe oza wapi ntina niveau moto ekoka koyebanga te lelo vi na biso etie wapi réputation na biso emebi